Voilà, très chers internautes, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission, votre émission analyse sur le net. Donc, on a une émission d'Abisso, tu analyses à fait surtout quand on dans le baka, toujours mettre précisément dans la capitale. Il y a ici Moscou, donc on a bien les trésor China. Donc voilà, merci. Donc on a tranché Nabisso à l'élo, toko solo là. Point moko kaka yango na yango lelo donc titre na biso lelo ezali tozo solo la plus pour na ba discrimination etali ba albinos mais na kati ya tranche na biso lelo na kozwa moko ya ba initiateur ya ONGD cri des albinos donc depuis Kinshasa na kombo ya Hervé Matendi donc voilà c'est avec lui qu'on va essayer un peu ya ko développer topé ya ko expliquer moi makambo etali ba situation tout o ba kutana nango ba discrimination ndenge nazomona ba albinos toyebi ke ba albinos ebele baza na problème à peau eloko nini ezosenga mpona koassiste bango donc assistance nyonso to etali balbinos tokomeka kosolo yango na ndeko na biso Hervé lelo tokozwa na téléphone en direct ya Kinshasa donc voilà donc très cher internaute soki ozali mbala na yo ya liboso en tout cas ko hésiter te s'abonner na chaîne na biso ekosala biso bien tokorappeler bayimboka nyonso to ya partout que RVP azali na chaîne YouTube naye mais tomoni pe nombre d'abonnés ezali moi na se makasi toko lancer pe message fort na bato nyonso tout ba soutenaka ba artiste ba mécène minene en tout cas bo assister ndeko na biso na ONG naye azana posa vraiment lisungi na muke oye azwaka akabolaka na bandeko nyonso tout en tout cas biso pe toko tia poids donc biso to epe ko mema moi contribution na biso à travers médias toko mema pe contribution na biso na ba manière mususu mais to yé d'abord pour le moment na minute yo ko lancer mbela na bandeko nyonso tout il y a de partout ba bazana ba moyen na bango ba oyo ba edaka babola en tout cas bo hésiter te ndeko na biso ça azana ba boule ya bien azana ba boule ya bien mais to luka to zoé na téléphone to meka ko solo la na voilà, tous est là, nous quoi azoko takala mingi te na ligne to mega ko solo la na ye ba difficulté nini bakuta na nango to mega ko solo na ye ba difficulté nini bakuta na nango parce que to yebi ke bandundu baza trop négligé donc baza trop négligé toujours yebate pourquoi mais to komeka ko solo na à long et à large na émission na biso ya lelo donc to rappeler ba tunyo surtout tozo ndeko Hervé Oazali, initiateur, il y a ONG Cri des Albinos, donc tout le monde a vu ma vidéo, dengue de konabiso pe Gloria Zalaki vraiment malade, donc on a état de santé pour le moment il y a de konabiso Gloria comment ils ont s'améliorer donc voilà, tout aussi on a peine à ba congolais nyon surtout ba o balingaka dépasser mbongo na bango na ba fitilité makambo ya ko aider vraiment yango yo donc to aider bandeko bazana kozanga to aider bandeko yo to aider bandeko oyo bazana posa to aider bandeko oyo bazana posa assistance sociale to aider bango en tout cas ekozalelo moko ya bien makasi donc on a évité ndeko azo yamba te pourquoi donc, tu éviter pourquoi peut-être qu'il y a un peu occupé, peut-être qu'il y a un peu occupé. Donc, tout c'est là, tout côté de la ligne. Tu m'as solo là, tu as quelques questions, tu as 3 questions. À 4, 2 à 3 à 4 questions pour na ameka moi ko éclaircir biso par rapport à dengue bazo kutana na ba problème nini bazo kutana na yango ba po baza ba trouver c'est notre nom Balbinos. Allô, allô, monsieur. Allô, monsieur Hervé, bonjour.
Ouais, en tout cas, vous êtes en direct sur Global Télévision Moscou. Na habité ce que vous attend vraiment pesa biso moi tamu qui est solo là. Na habité. Oui, je suis là, je suis là. Ok, voilà, très cher internaute. Oui, j'ai posé mon frère, je suis là. Ok, très cher internaute, bonjour, tous CPLI à trop, tous Ali en direct, on a Ndeko Hervé Ouazali, initiateur, il y a ONGD Asbel, cri d'alarme, donc voilà. C'est avec lui qu'on va essayer un peu de peindre le tableau de la solution par rapport, il y a la discrimination, Makamounios les kaka contre, bah, ndeko na biso ya bandundu bato bengi bongo na français les albinos. Donc voilà, première question na biso ezali ndeko en quelques lignes ba difficulté d'abord nini o bino bokutanaka na yango. Bon, étant albinos, difficulté de bosser beaucoup dans la marginalisation. En fait, il y a pas seulement le gros exemple de pas le monter en bas et hériter vous allez pénaliser. Donc, bah, ça là, on a droit de voir mon opinions. Première difficulté, il aura les mots c'est que mon difficulté qu'on a dit ça. Il y a beaucoup de ça et en plus il faut que m'attende bien que tout ça n'a pas été très si voilà. Mais sikoyo tolinga toyeba donc boule nini yango ekomisaki yo to ekotisaki yo o lancer to pe o sala ONG oyo. Nasalaki ONG parce que d'abord namonaki ke banduni bazalaki abandonné na leur propre sort. Donc bazalaki na motu oyo akoki komakisa mongongo te mpo ayokisa mpe bakosa na bango. Bango bazalaki baza bato ya mibale namonaki ke banduni bazalaki na baproblème bapati bapota badifficulté moto abowelela bango azalaki. Donc en fait bazalaki na baproblème mais nzela ya solution ezalaki te. Namonaki tanke ndungu ngai moko nakomprenaki ekoki topandi bongo moto akolobisa azali seli biso moko totelema po tozwa ntango koyebisa bato oyo biso tozalaki ekokinga bato bayeba kofanda malamu biso parce ekoki koinforme moto te par rapport ya oyo bali mwango mopele mwana égalité yango nazwaki égalité na informe d'abord oyeba ndo baza nani abibaka ndenge nini eza malamu mpo na ye nini eza malamu te mpo na ye po azala bien po azala ndenge nini nini esalaka ke moto abima ndundu po ndundu azala malamu po ase comporte ndenge nini parce que nyonso tozali bato mais différence physique oyo tozalaka yango yango mpe esali ke peut-être likambo oyo okosala ngai na bamwa difficulté ya kosala ndakisa ke ena limote akosala akozala risque kotambusa mikusa babuti ya makasi te mpona visana ezali pobre ndakitake ndungu bakokosala etala te neti na balibanda lokola na basantier neti na bamoi komata na échafaudage parce que expérience ezali enemi ya makasi ya ndungu yango nalingaki na informe ndungu d'abord ye moko oyo azali enamonisa bato babotaka biso nino banoa boyebaki ndungu mpona azala ne malamu akozala nende c'est ça l'initiative. Donc d'abord il faut lancer message moko fort na bandundu tope na batu nyonso tope ba normal ba ebake eloko o ya mabe o ndundu akoki ko éviter ça d'abord moi c'est ça non? Oui ndundu eloko liboso akoko éviter ça di moi et puis ya mibale il faut na ba conditions hygiéniques ya malamu yango ke ngai surtout awa ana obese nazali kobundela mingi ndundu akende kelasi pourquoi parce que nalingi loto prise en charge des personnes albinos nalingi ndundu akima moi nalingi ndundu akende kelasi nalingi ndundu amise en charge c'est ça bitu bana biso chaque jour yango mpe tozali kobelela bino babota biso biso mpe bisika platement na bino yango toyi représentativité na biso ezala effectif partout esika nyonso bino kosalaka misala biso tozala sauf na te ya moi omoi nde yango ekoka biso
Voilà, très cher internaute, tozana ndeko na biso Hervé na téléphone. Ndeko Hervé tokoki koyeba sikoyo fonctionnalité ya ONG na yo au travail ndenge nini po ozwa ba moyen tokoki koyeba. Oui, c'est pas un problème. En fait, vous allez prendre un partenaire clé. Soit vous allez un financement mon côté. Parce que vous voyez, tant que vous avez mis les carbandons, ni ba mise en place. En fait, tout ça, mon an que vous allez faire na bangote. Or, un aliment aux alentours, il a volonté de sauter. Et ça, par exemple, vous allez militaire. Donc, pour véritablement pris ma part. Maintenant, mes parents, bateau la beauté, ils ont la propre sœur, on a dit ça. Et on dit que jusqu'à nos jours, HBL a ce crime de dominance, n'a les partenaires montés. Donc, tout ça va juste, pour fonctionner juste là-bas, on a les bords. Donc, tout ça là-bas, parce que Bolingo, tout ça là-bas, Bolingo, tout ça là-bas, parce que on a promotion des personnes albinos ces ala les ces ala donc il y a moyen de bord nous on a et pour nous agir pelo nous percer la bonne et le. Ok, donc tu comprendre côté wana mais sikoyo question na biso zappé que donc na monaki moi ba vidéo na chaîne na yo tu rappeler ba imboka nyonso de partout que ndeko RVP aza na chaîne YouTube na ye en tout cas na talaki na monaki ba abonné bazaya muke nga mope kutu na s'abonner déjà global toza na chaîne na ye to relancer d'abord message na nyo surtout oyo bakotala vidéo oyo en tout cas bo hésiter te na kotia yango na arrière plan nanga chaîne ya ndeko na biso Hervé Matendi en tout cas bo s'abonner kuna parce que toko rappeler batu ke YouTube pas ali source moko pe o ekoki ba kokotisa pe moi quelque chose na asbel na bango mais voilà ndeko na biso Hervé siko toko loba bino nyonso tout na kati asbel na bino boza déjà ba à peu près ba combien. Bon, vous trouvez un effectif passé, mais ce prix des albinos, ils allaient à SML Oyo, et ce qui parle d'enfants albinos. Pour la mini, tu le dis, on a abandonné. Tu dis que ce qu'on a abandonné pour la santé à Malba, Bielo, Nabakilasi, pour que l'objet, abandonné dans mon bas nous en charge. Tu es déjà retard, mine pour la généralisation. Au moment où la différence à côté d'ailleurs, ce qui osali konta awa na Congo tangu bakolaso de grâce à limite ça ma Congo komona que bandi ezalaka penaki ezalaka moko isolé omona bakozwa artiste académique moko donc participation na biso na bénédicte ezalaka faible voilà si yango wana tolingi tona participation na biso na baétude yango wana ke okotala constat qui est parfois dans le mariage civil, dans la commune, ainsi que dans l'église, au moins, il y a des rares, au moins, il y a des mis à part, mis à côté, il y a un mot qui est mis pour les enfants albinos, l'accessibilité aux études des enfants albinos, leur promotion, ainsi que défendre le bâton à Bango, ainsi que komeka kotunga bango bazala na sango parce que nous fois par toujours à côté à donc moko ala de la capona parce que si nous c'est moi dans nzoto na ye ezali si moi mala motif parce que c'est moi na banzo bandu ezala nous ba éducation tout ça il faut accompagner par un médecin pour pouvoir tunga ina baso na ye yango monike biso to projet ni na kana pour venir à lobby, il y a Congo et il y a Banabundu. Mais il y a un petit petit poteau qui est dans le micro. Donc jusque-là, pour faire la réalité, comment créer un centre d'apprentissage pour encadrer dans le micro, pour baser les chanteurs au Québec. Et jusque-là, nous avons effectivement 300 personnes à la En tout cas, merci beaucoup Ndeko Nabiso Hervé. Donc en tout cas,
Question na biso musu ezali tomonaki nalandelaki ba vidéo ya ndeko Gloria. Est-ce que tokoki ba état de santé ya Gloria na minute? Ouais, Gloria va très mal. D'ailleurs, tout rien déjà avec sa maman. Donc, la famille même connu pour Mifaro qui est là, c'est rendre les balles. Parce que Gloria avait un cancer à peau. Actuellement, il n'a pas 2 ans. Avec un enfant qui revient il y a 4 ans à peau. Même pour moi, Gloria, le rétablit grâce à Nzambe. Donc, ma casse, c'est pour me dire que soit accompagné, c'est parce qu'il y a donc, il y a circonstances, donc, assister à la nuit. Verdi Gloria, l'homme qui est masse dans le handicap. Elle va faire la chimiothérapie. On a des chimiothérapie. Alors, avant de faire la chimiothérapie, et c'est vrai qu'il y a un traitement pour préparer la chimiothérapie. Fils son état, parce qu'avec un peu, donc, à maigrir, ça qui m'a cassé à coller, donc, à perdre qui m'a dit, ok, nous avons accessible à la chimiothérapie. Donc, on a posté qui passe son aide d'abord à traitement à se rétablir comme hôtel. Pourtant, on n'est pas ça la chimiothérapie. Mais on a un seul défaut qui est pour nous avoir traitement. On a beau traquer, on a un traitement. Au moment où on a dit que il y a des récits, ça m'a cassé. Et comme on peut faire, on va foutre. On va tout le battre. Donc, relance le temps beaucoup de moyens. Donc, on avait continué pour faire la l'hôpital pour l'envoyer comment on a des Gloria parce que il faut tout sombre. Pour l'instant, on va la petite année mais pour l'enseigner d'aller très capital donc indispensable il faut que ça là tout on a beaucoup on a mis en côté bani tout ça là pour trouver la bonne moyen de Gloria après notamment au donc il à moyen donc il était sûr que vous êtes société donc nous sommes un peu trop limités trop coincés même pas pour ça faire rien ils allaient société là droit coincé c'est ça qui fait que les autres ils famille même de Gloria en état de santé là par rapport à des thérapie avec premier maintenant il y a quelque chose qui a réussi assistance médicale des sociétés parce qu'ils ont dit faut comme et pas moins mais aussi on va produire pharmaceutique il y a moins de chaque fois on a mis Ok, en tout cas, merci beaucoup Ndeko Ndenge vraiment aux 8 ans na yo yako réagir vraiment à l'émission na biso mais question na biso ya suka ali na mona ki deuxième vidéo ça là qui na Ndeko mo mobile azali enseignant azape na problème ya cancer ya peau suite na epeza ndenge nini. Ouais, il comme Johnny en fait Johnny il fallait tout mener normalement à l'hôpital pour qu'il y ait un examen approprié pour avoir un traitement. Alors si on devait payer beaucoup, 3 à 5 dollars pour des examens, plusieurs examens, et pour la base. Alors, moi, de temps en temps, parfois comme on a eu, comme nécessité de sauter. Comme chaque fois, on a bien voilà la fin quoi là les dit qu'on prend les trucs value voilà la zone là donc c'est pas l'équipe mais dommage que n'ayez pas dans les autres sociétés donc on est bien à l'hôpital là il faut pas les pour la. En tout cas, merci vraiment mingi. Donc, bandeko nanga bo assister bato bazana ba difficulté et vous allez lokomoko ya motu ya makasi. Na ebite Hervé, mot de la fin na oto pe mbela ni no go pesa na gouvernement na biso po na to sukisa na yo na continuer mission nanga. Mbela na ko pesa ke na koloba ke. Wala motu nyasa. To kaka des mises au monde parce que il est beau service en tout cas non c'est ça parce que voilà tenir ça mais nous avons les problèmes il y a un ça qui parce que bah le bas nous on va salir en fait nous avons la simplicité et voilà que à mon niveau limité pour tenir un bilan social en Afrique on va le beaucoup
bali bosote bandundo ezali kopala ke bandundo bazala bakokele classe bakobonga mpe ce qui ngai na kosenga bino mbela nango ezali ke boya koaccompagner biso na œuvre oyo pour la promotion, la représentativité des personnes albinos, l'accessibilité aux études des personnes albinos, de ce que notre problème de soutenir les albinos de tout côté. Il peut fournir ils à la peine na ilonga celui qui nous peut infini la fin de la Philippine ndundo na bala ndundo on va naïe donc il y a ils ont besoin de talent on va mincer à ongi ya marginalisation donc tolingi tout tanda batanda ya batala ya bandundo banda batala ta bangi monana utinga biso na ko concrétiser biso oyo c'est ça ndira ya kolobake batu baya en aide et pour la gloria et pour la joie tout na ka timu tout a continuer à chercher pour le bailler pour tout bailler ce qui n'a pas beaucoup de bon petit le petit n'a pas beaucoup faire et pour pas vivre on a marqué ya par les liens c'est par les mots d'abord par si le a regardé dans ma vie malgré ma problème difficile pas douleur pas regarder ma vie nous aussi il y a pas les humains la part d'abord c'est quoi. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup, Ndeko Nangai. En tout cas, je suis très ravi. Yakoyo Kayo Boye. Merci en tout cas. Tout ce qui est toujours en contact, nayo, ceux qui ont ça les ali, tout ça là toujours ndenge, tout ça nayo en privé. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon frère. Donc voilà, mesdames et messieurs. Donc mesdames et messieurs, là c'était notre frère Hervé Matendi Ozali. Initiateur il y a Asbel Babengi na kombo ya cri deux albinos bazana posa ya ba aide en tout cas ces jeunes garçons Azali na ba initiative moko ya malamu en tout cas to aider bandundu. Moi j'ai grandi avec des ndundu, j'ai grandi des albinos en fait. On a grandi ensemble. Je dis comme ça merci à mon pasteur Chico au Pazali albinos. Donc merci na bandeko surtout bazalaka toujours pemé na albinos totika bango te balbinos baza lokola biso eza juste kaka bango baza na manque ya mélanine yango komisa pona bayango et pona bango bongo en tout cas bandeko nanga namonaki ba vidéo esalaki nga pasi en tout cas esalaki nga pasi ba oyo ba mécène toujours senga ba mécène ba oyo ba tchaka ba mbongo na bango juste na ba musique to boité ba basakana na ba mbongo na bango biza na bateau baza na posa ba mbongo wana dès qu'on a vu ce Gloria Aza vraiment na état moko vraiment critique tout ça senga na bino yo muto kota la émission oyo to tia numéro ya Hervé na vidéo oyo o contacter ndeko Hervé na nyonso tout oyo kozala nango ezala mbongo ezala conseil ezala nyonso tout oyo kozala nango to beti mbela ndeko nanga to aider bandeko oyo bazana pasi ezala te ndeko tango akufi nde to komo mona batu bayana bambongo c'est le moment tango mutazana dans le besoin to meka to assister vraiment émission na biso ezala ki plus mingi to zwa ndeko parce que na talaki ba vidéo azana chaîne YouTube na ye ezalaki nga pasi nabaki que contribution nanga ezalaki ba abonné nanga nyonso tous mes abonnés bokende na chaîne ndeko wana chaîne na ye ezala monétiser chaîne na ye koma kokotisela mbongo popé aza aider pe bandeko bazana bozangi en tout cas bandeko nanga congolais bolingo ezala entre biso totika marginalisation totika ba discrimination na bandundu azali lokola yo azali lokola nga il y a aussi des albinos blancs bazali on a ici bazali albinos bazala ka existaka eza pe pona ba noir pe ba albinos bazala existaka donc to meka moi que ça la part de choses to ya to zwa bango to vivre ensemble. C'est très important bandeko nanga. Tout ça la raté na ba makambo ezoleka o to ebike mboka na biso vraiment eloko mo ezo marché te mboka normalement ba mboka nyonso tout na ba kaya ba albinos oyo eza ba kamoko gouvernement il faut vraiment tchaka ba moyen parce que bandeko na so ba albinos baza vraiment na handicap moko o eza vraiment o to bengi yango donc ba kokara moité
sikoyo il faut esenga bango balinette, esenga bango il faut balbinos batanga kaka ndenge ndeko alobi eza rare komona na ba collation académique bamona bandundu moko pe ba azui asilisi nchiki eza moi pasi. Oui, effectivement, dès qu'on a vu ça raisonner vraiment bien, parce que ezala kota mabala tout le monde a rare. Ezala mabala, c'est vraiment rare de trouver un ndundu moko à Bali. Ezali vraiment moins rare. En tout cas, dès qu'on a vu ça, ça n'a pas initiative moko ya bien. En tout cas, tu as notre soutien, tu soutenir yo. Donc, tokoluka to bengela o toko sel vraiment campagne moko po ba partenaire ba ya ba chayo vraiment pour parce que yo moko ezali moi passi quoi. Donc ezali vraiment moi passi. Déjà le quoi effectif ezali déjà ba 300 déjà c'est-à-dire donc ozo sala déjà musala moko en tout cas nzambe à pambola yo vraiment à pesa makasi à pesa sous ba idée parce que vous avez déjà dans ba potentialité wana ozo senga donc voilà zakaka to luka batu ba ya ba cha au poids donc tous lancer message na ba message nyonso tout ba o nyonso tout ba dépenser ba mbongo na bango en tout cas ndeko yo wana numéro na ye toujours tia yango na se en tout cas bo contacter ye numéro na ye zala wana bo benga ye ne fils que $10 maman na ngai Elena Gracia na ebike ozana moi générosité na yo bakabo ya ngwana toluka lipamboli tokomi na temps suka toluka lipamboli liana batu bandeko na ngai to liana batu donc voilà numéro tokocha numéro na yo wana bo benga ye ne fisel ba crème to bango bazana ngo posa kotinda biso tozana poto to ebike tozana moment moko ya confinement moment où ekotika l'éternellement té donc c'est pour bientôt ba makamyo stezozonga nango na batanango donc tu relancer message na Rena vlog mama social en tout cas baka ya ko chaba mbongo luka lipamboli yango na nzambe autour na atinda ki na mokilo ozaki na ba possibilité pourquoi aider quitter ko aider famille oui c'est bien mais total la pe bande comme sous bana ba difficulté et vous allez loko moko ya motu ya makasi na pe lancer sous message Christy Mosenko pilotage automatique baka yango wana zwani mewande ko benga e na privé tinde la tane fiscal tiri ba suma ba sereng pona bande ko na biso bazana vraiment ba difficulté en tout cas to aider bande ko bazana ba difficulté za loko moko ya motu ya makasi na moni bande ko nyonso to de partout en tout cas ba tout o Rolanda la vidéo o ko hésiter te contribution na yo même la message papa courage c'est qui est très important bobo sanate bo s'abonner la chaîne ndeko na biso Hervé Katendi si je me trompe pas le nom mais na kocha kombo chaîne na mobimba na arrière plan nanga ou soit pe na kocha pe lien ya chaîne na ye na vidéo oyo botala ngona se to na kocha hashtag ya chaîne na ye po bino o cliquer na hashtag wana o kenimba na chaîne na ye po s'abonner. En tout cas, merci. Nasengi batutu, merci à des partout. Bato tout ba soutenir Global Télévision Moscou. Ba soutien nanga botala bande konabiso ya balbinos baza bande konabiso to tika bango te to vivre ensemble à jamais. To zana bango donc to zana bango bande konabiso bazo souffrir. Donc voilà, nzambe so pesi so makoki belé toko ya pe toujours kaka na assistance pe belé na bandeko tout baza ba difficulté. Donc voilà, c'était votre humble serviteur Trésor Kachina. Donc merci beaucoup. À très bientôt. Bye bye.